solo bato c'est là émission bezi on ça bezali aluka mbongwani yimo ça ba voiture na makasi surtout suki a oteka muta on a 3 niveaux na mbuti na prince 3 niveaux maso mbongo apesa à l'église mais laisse tomber je sais pas si l'équipe sont ba de komi to ba rejeter mais tous en solution pour na yi au kosa ya za mtu ba bezi banda carrière na yo za mtu koza mtu akivoza journaliste est-ce que so mona na ba bezi azala biloko wana di azobela vraiment mais nzambe asungi parce que monsieur fond tozali na HJ bamoni na bamoni teli bando batamse toza befe ba variole isona tout basale ba test ba tisi soki tutina énorme eloko ezate yango toyeli na prière azozwa pe traitement mais bato bakomolisa wana eti baaventure so azoyamba batelefone te wera abengaki ekakole bato babengibengi wana babengibengi bamisien babengi fere pa abengaki so azoyamba te paster alobi ayambani bato te bakomosala yango polémique azobela yaya ngana na bwakila te no ba bwakila ngati na bwakila te ba bwakila ngati non muta mankanga respecter na nous pe na yo manquer mutu respecter so na bimisi comme na mnoko na ngeza na précision muninga na yebi ndenga muta bunga ngate po na yebi mutu nyonso ngana na vie na oblige mutu te ke so ezwinga faut telemisanga aura des gens au ba telemisanga batu po obliger batu ba telemisanga il faut to luka vrai amour réflexion nganga moram na yebi yango. Et puis na lobaka nzambe merci pour na raisonner la vie na nganga monde na raisonner yango ezong sa nga simate faire avancer nga après ça na bateau yo ba moto na bango ezo la garder na ba film bateau na ba nga moto na nga eza garder par nga na yebinde na salama na nga eza na bateau mususu so ba beba na mkoni ya bisaki ko ya na ndobe ngo souter pardon nga na page na yebi osekisa ba benga nga na ba spectacle na jouer na film no pas na de reste makemba. Tout le monde est suspect. Ernatal na fandi na mams frappé talikoto na Belard par Belvi TV. Tobengake la patronne. Master o bengaka président sai président ya ba artiste et comédien. Ils a master. Vivara kutota na nzela mutu te do ata nzela mutu na lekate ils ont acteur au président moko to président moko ta kolo ba ba prise belé ko le mama Marlène na sa tableau mo boye la o midi mi ka belve bi solo ko belve pe to rani pa mama via ka ba ndeko mo wasi ba ba da tableau na salama ani atangelo mo na mona régime mbila ba kite longwa na tika likola singa lo oui na suba na bilamba motema mabe banda lelote ya moninga na mama théâtre na za lokwa na zate so moninga sike matanga obino presque bano bolongwe pa Marele bino balole manduki muta balole manduki za tezande bateau bazara pembe na mama surtout na ba artiste même au bana kata groupe te nga na mta ba contrat nga na tante bon nga groupe na jo pas tout Tomo mona bo wese. Parce que nous avons sorti kombo wana c'est la kombo wana bana invité c'est la kombo wana e ba na lettre K J L na W na Z vie maman via il a papé Lombe président Caleb président Bobo na président sans souci na maman ba ko ata 6 mois au ba sebele ça 2 mois na tambola kinga ba loka boye maman via ya ka so financer nga la participé par Vincent le chef nemso alors le hotel nemso na souffre na so ba problème Mana Congo Fondation femme sociale, maman bonheur, Genachi, Libende, barre de fer, Fête Moïse Makoma, ministère Ozana, Mingi Baloba qui était Seigneur Jésus qui sa sala kalisusuté, Nenge Abanda qui ko sala kala. Yango ngai pe na ibisa ki ba oyo, ba tambola partout, ba luka ba délivrance, ba matana ba avion ba kenda partout, ba délivrance simbate, boya et paï na Seigneur Jésus qui sende bokobika, ba tuana pe ba yaki pe ba leki ba délivrance, ba biki, bino moko bo tala ba témoignage. Nga frère na bino na kati ya Irlande. Nazali na ba blocage ba porte tout ça qui
fermé. Mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse, makambu tout efongwami, na sombi dendaku, ba pasi na nzoto esili, changement ebele salami na ba aspect nyonso, nzamba ozana azosala. Shalom, shalom peuple de Dieu, nga mama Jeannette, en tout cas na bela ki tension makasi. Na yo kota na YouTube, na kota na Ozana, Pasteur Moïse Abondel pour na bandeko. Les mêmes jours, na keipa docteur nanga atalinga tension suicide, bilonyo sebanda sanga palpitation suicide. Shalom peuple de Dieu, shalom, Mama Clémence na Paris, na yiko témoigner moni na nzamba Ozana, wa sai na bomo nanga, na zai na problème mwana bane kolobate, na bane kokeni na orthophoniste, donc ba déclarer ki mwana comme handicapé à olobate, na etango na yiko ba yiko l'exemple papa Moïse alekisi mwana délivrance, lelo mwana na komi loba, na yiko témoigner moni na nzamba ya bikamo wa sali na bomo na ngai, na zai na problème mukanda, toi réponse na zwa kabariji, na raison moko ezata na sens te. Lelo na komi mwa sengo na zwi mukanda, na zwi pe musala, donc on a témoigner moni na nzambe ya Ozana, wa sai na bomo na nga, tokanga na nzambe. Na lobaki déjà, awa ezali terminus, bon s'abonner na Papa Moïse Prophète TV na YouTube, dans un bino na moto. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme on a sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na sechaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolala. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na Pesibinombote na Kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi te ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer na nzelate. C'est difficile, il y a aussi la ngonga moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga mina université Kimbangiste, avenue comme on a Marin, le numéro 16. Le numéro de téléphone à Bisso pour na bateau, balingi ba contacter Bisso pour na ba détail mon sousou, ils a plus 243 89 72. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes là pour les comptes de l'émission Nzungu Yaba comédien blague à part les lobos qu'on a décidé pour les lobes ezali ya koinda toko yaba pour na bino un comédien de marque. Comme d'hab, nazalaka ngamo côté, nazalaka toujours accompagné na chéri nangai, mon amour, Nancy Basele, lelo, na ba moi si elengezanga li passa. Bonjour mon amour. Bonjour mon cœur, mon miracle. Que nano bien blagapa. Mon cœur voulait. Même que mon gars na fula ko toi. Na fula ko.
répertoire na ngaka yo moi mobile mo non eza mukona tanga na message ya mabe te we eza ba fan o ba nga ba troubler o mutu yo mukona ko senga monika numéro na o ba fan ba mona ba appel ko singa ba fan yo za moi ça zanga faire ayemba o secrétaire na moina ko bisu secrétaire bonjour bonjour à téléspectateurs nyonso ya nzunga ba comédien surtout ya Biso TV. Merci pour la confiance, fidélité, amour. Vous êtes tellement ébélé au bout depuis partout. Ça plaisir ya ko zala bino chaque fois ya on de ça la cœur. Tozala bino pe bo zala en tout cas comme d'habitude mon amour a dit que le baboza c'était les émissions spéciales les un professionnalisme moko donc vous comprenez quoi donc mamba sikeza to so la boza toujours branché ce côté pour jeter bon ninganate na bida 15h na bida 16h ils ala raté comment de la ram pandi ba changer tout chaîne ngakuna lina féliciter sous artiste et comédien amour oyo balakisi yango en tout cas ndeba yake belé. Et maman Denise, elle continue toujours au Sunga. Il y a longtemps que émission des ans de quoi émission nous sauté. C'est la surprise pour notre chef de l'État, pour maman Denise. Et puis tu présentais bon image dernièrement au Madé Ndaki na fondation. La fondation pour na matanga tu présentais qui bango. Mais mon amour, na iba na image automona musala bazar reconnaissant na maman Denise au sala. Région surtout. Et puis na image wana loko moko na monaki na moni particularité et aux image wana ezali ba action première dame azosala et loko vraiment ça linga que première dame azosala ba action est belli mais parce que ça peut être visible était dans média et ça visible était dans média mais ngelo ça ninga sengo comme na artiste comédien moko peut-être non a vu M sous 10 francs ou 20 francs ma Denise aza reconnaissant mon a comment azo c'est la baninga a sepeli a présenté yango na miso abatu ayembela nzembo et la kisa misala o aza ko sala donc asala on le constater pour no aliate mais asali yango pour na ko la kisa valeur ya première dame na biso asala on peut ko la kisa valeur ya président na biso babara na pembe ya mobali mabala bon première mobile ya moi si malamu moi si son mobile malamu azali moi ça aux grade mais ça la bon donc les chances deux à la moi si mobile moi mukase dit moi si malamu azamu pandi de mo rappelle pas mobile donc na ndo na non nzembo oyo et ça dinga char de poule comme on a ba artiste pe belé ba lia ba mela ba zo ba mbongo ya ba politicien ba kondimo ba sala artoté et puis surtout ba ces comédiens ba ba talent en image. Seigneur, j'emmène nos prières à tes pieds, parce que nous n'avons rien d'autre que toi seul, Seigneur. Tu es notre appui, notre inspiration, notre Dieu, notre tout, c'est toi. Et je dis merci. Pour l'amélioration des conditions sociales des Congolais en général, et de la femme congolaise en particulier. Toujours à côté de femmes et de filles, afin de leur donner une opportunité de développement réel de notre pays, RDC. Miso emoni na matsoyo yeyoki epesa kalango sango ndenge mokote biso ba Congolais toyokaki petomoni bola moi fondation Denise Nyakeru Tshisekedi Fondation Maman Denise Nyakeru Tshisekedi femme sociale Maman bonheur énergie libende barre de fer Nakaja béton Fachi béton armée solution ya Congo Contribuer à une société dynamique où la femme sera libre
valorisé et apportera du progrès et un regard. Quelle idéologie, fondation Denise, Yavana Congo. Hey. Ambulance Abana Congo. Mama femme sociale, maman bonheur, énergie, libérée, barre de fer, Nakaja béton, Faji, béton, armée, solution ya Congo. Innova autour des valeurs du travail. D'éthique, patience, sucre de persévérance. Bana Congo. Merci. Fondation Maman. Denise, Nakero, Chisekedi, femme sociale, maman bonheur, énergie, libérée, barre de fer. Béton. Armée, solution ya. Bala Congo. Merci. Congo Kinshasa. Merci. Le grand Équateur. Merci. Merci. Le grand Kasaï. Le grand Katanga, le grand Bandounou, province orientale, Congo central, Bisoba Seigneur, Nord Kivu. Voilà, nous sommes de retour dans le plateau Nabiso. Je pense que vous avez une image Black à part Nassi Basile. Régis, je pense que vous avez déjà invité Nabiso et qui est déjà dans l'image. Il s'agit de Jires Mouyi, l'homme de Nollywood. Etikala gravé na minokaba fan, na minokaba artiste comédien et Belén. Bonjour, de Konabiso Jires Mouyi. Bonjour, maman Nassi Basile, papa na mira qui en vous. Toujours classe couple on a évité. Pour ça, on a plaisir. Indivisible. En tout cas, nous sommes des comédiens, émission de rêve, il y a des artistes et tout. On a mis les caca, des mazouilles, mais c'est que nous sommes vraiment, je reste mouillé. N'a eu tout comme on a image. Et là, on est poussé aux images. Premièrement, nous avons bolingo et mboka. Na bolingo ya bakonzi na biso ya mboka, entre autres, première dame. Avec le cas de Sala, na mokonzambo ka Fati Beton, izaka ka maman première tante, même mokonzambo ka na bakisho bilé zo Sala pour na mboka. Idée wana et ozwa kiango otalaki to nzemo muta komi apesio. Bon, merci pour la question. Nous avons salanga grâce ndeka to koma ba filmer, namde pe to koma banzemo pour venir na ba théâtre na mo banzemo to les garani na banzemo na ngamo na koma. Dans une inspiration na komona ka ba biloko ndeka to kota ba internet. Na remarqué maman Denise azana biloko belé même auto tient na ba clip za muke. Ana ba kse belé à sala mais moni ke biso ba congolais to mona tout le monde a ngote. O keze belé salama. En tout cas ça m'a inspiré ki ngai. Je me suis na tala ti na tala ba vidéo na YouTube ti ba désert. Na la libo na sati on dirait kermo bazolo ba ngai. Fondation elisulu ya bana ko na lamuki na maloba on dirait mutolo ba nga pembeni. Na joie enregistrer na commune ka na komana la moi kaye ni na la moi kaye moi big enregistré pour la inspiration de Kim. Il a enregistré qui m'a maloba wana. Na enregistré na comme na ton amour étudiant wa. Laisse madame na bien te logo papa. Oh to yebi bo ngabité nzamba inspiré. Donc nzamba inspiré par rapport au maman zo sala. Maman Denise azo aider ba artiste, tani ti ba artiste. Bazu ba nine ba soin ba bandeko la biso ba SS bana bandeko la biso ba lauréat tani ba okini tanga pour la fondation te mais pour na mboka. Donc na moni mera na ngala benga ambulance ba congolais. Ana bolingo mo bolo wake opesi gauche droite e baté siko ok na ndenge uipona mama mais na ndenge mama za lokola mwasa mokonza mboka izabi malamba biloko na e bana na kina moye musu na rosala ngote sona bnasa na théâtre na film tous à limiter fait que ça ko comment comme nzembo et puis pour promouvoir ndo moni ba valeur tout au bomoni en tout cas
mère Azambila Saba Congolais, maman Denise Niakeru, Tshisekedi. Merci, président Gérard Tomo, on a Bakosa, bon, la veste, taille, bon, on a Ben Bouleman. Félicitations d'abord, je mets une très belle chanson dans Senga, na Bato Bazara Pembe, na maman, comme ils ne savent pas soutenir, yo ben il monte ma soutenir yo président les artistes comédiens et belé au bazala proche de la première dame ata autres années ata autres déjà à l'équipe mais tout le monde est là pour salamati tout le monde est là au salon a vertige que yo ande ko de la place musuté awe sala que OK ndo so bien amour bon ils ont bolingo ils ont amour parce que n'a même pas première dame dans comment on a été même moi mon konzaka non pe na comment on a été mais tant qu'on a l'inspiration tant yaki ils ont bolingo parce que beaucoup dans studio ko benga no bande ko moni bande ko bayina ba maestro mpona ngai musique za pena ya mikolo parce que loko to sala za moi ça mo konzambo ko amuta mukete fallait pena musique ya mukolo ba orienter to côté na kata ba statut fondation tout le monde ba texte tout evanyo donc za bolingo ne pousser dans la salle bongo pour réaliser dans nos studios ils ont facilité bande ko ba yemba ba yebi donc musique ils ont mama théâtre tout ça la raté théâtre ko dans la pire mutu nga mira ya film à monter ou les musique c'est ko benga ça ba maestro guitariste à beti soliste à accompagner muta beti ba cuivre donc ba mixage donc il y a qui ba moyen on a katana qui même na katana parce que pour réaliser clip na comme la fondation to déposer pour to 50 fisque ba image bon moi ba ndeza kama ba aux exceptions de bibo on a choisi photo ko ta to télécharger on te réaliser ba ni on télécharger sous na découvrir sous babiloko belé mama sala mais et ba raté donc en tout cas nga rolo bana mukuse ya bolingo na sala on pas maman Denise oza ambulance ba congolais yi ayi karaté que non pour aider biso na matanga mangazo aider yi azo sunga parce que va na mona ki on pas parler tant moi si na belaki papa la zo bisanga bi jires soki maman Denise fondation yi calendrier maman bandaka mo maladie maman na biso personnel en tout cas ngaki peut-être même so comment va manzita tout le monde ba maman beli donc asungi bande ko na tanga na zwa ngote mais comment bande ko beli ba artiste zaka ba artiste te na bana na bango na basi na bango ba ozo so fili na ba HJ dans yoza ka na pota cha santé te nga na zwa ngote mais o bazana ba ozo ba bande ko na ngai ka peut-être nzembo sala mon enregistré non papa ko cha ba mbongo bi ko dépasser comme na plus de $500 pour réaliser le rosa facilité c'est pas de n'habitant on se ça on a risque pona là on a nenga ba zwa yo ba non en tout cas moi kuna na linga maman Denise trop na linga mo konza mo et bongo lelo soki maman Denise na yebi que à correspondre un jour à Bengo Jires Mbuyaka dis-moi na salle la nini to na salle la bino nini ozara parti na yoto so bien tout ça la comédien nini ou soit yo en tout cas on a rôle bango tipo am sport donc déjà on a sali oh maman et ça il est na bolingo parce que bam subi bavanda pembe na bako passer ba konza ba tante kando lo biona mais ngana zuli kazi na vanda pété na liata $1 wakata na te Pierre donc Jean alors qui disciple aimé à Jésus dans la même nature à Jésus voilà mais tant yeso linga kende atiki pouvoir église panen et pas Pierre moi sur le bani abi en toi j'ai bâti mon église qui est bon moi na souka pe na comme la mère atiki na pe pouvoir pour ba comédien il y a la église à résister non en tout cas ezaka photo seka mais en tout cas photo za bolingo solo na mboka na biso au moins moi ça mo konza mboka ça mama bien mo konza mboka pa ça mama bien nazana nga a politique bolimbisa ngai on a salé on a eu même pas 100 francs bandeko ba bandeko quand même ba mona ba yebi ndé bandaki ba no ba mona no ba blague donc na suka na mira na ba kamwa donc ezaka bolingo na nango ya promouvoir soit pesi ba comédie déjà atanga na zuité déjà na zui et comment et continuer na kolomba s'il vous plaît j'ai un message ici balobi que ngai Arsène Mboté na lobi que chéri c'est Mamboté s'il vous plaît émission sur le Kakitoko mais invité azolobila pour la première dame s'il vous plaît ceux qui accordent net par respect voilà parce que nous sommes à direct beaucoup pour le respect ba fan na biso na ba parole na biso donc nation de tout le bas OK merci beaucoup merci non pour l'anzembo nasi bato ba sepeli batali balandi avec ma première dame yabi motema na ye comment ça la bien ba oui moi na art to moi la clip oyo et la kisikaza motema malamu Jires Mbui ba kozwa boye ba choyo boye est-ce que ba choyo boye ba pesi confiance na o sali o laxi amour est-ce que
baninga o baza simba artiste et comédien bako se retrouver po maman poko zo pa che wana bika non je respecte ça ba idée na sani na zo sani et comme ate mwana malade maman photo sala boyo comme si madame comédienne et comme bon côté. Ah ouais, merci. Bon, nga na volo baté parce que bato baza déjà kuna ba konzi na biso ba papa lombe baza rapé kuna ba papa masumu. Donc na salle on te pour maman comme ça m'a permet na pour na lobela ba na comme les dirigeants soit les leaders ya ba comédien parce que na pour wana te ba konzi baza déjà ba papa masumu baza wana ezaka bolingo nga na salle yango comprendre donc na salle on a raison moté na salle on pour na maman mokonza mboka moi ça mokonza mboka te na salle on pour na ba congolais ba comprendre ba valeur de maman ata soki bandi magate ba sambela kata pour na maman mokonza mboka ba sambela pour Bon, c'est le cas sambela na maintenant on tendance na tout la sambela pour na donc biso ba congolais to na culture mo ya ofinga so ben ji au monde ko ba maman mokonza mboka eloko zo kita valeur mutu et puis ils ont là pour décourager mutu on a préféré na ça na boy sikoyo au moins même na ba chaîne et chama même sou mingité mais na nzela na émission na bino na ba ndeko na so ba chaîne mususu na ba ndeko ba na fondation malgré to comment c'est peut-être ka pingi na mau pa pingi na mau ah vraiment donc to ka ba to ba na mutemo ngala wala ngo ba na ba cha ngo ta mo 6 minutes ko ka ile kaka OK 6 minutes ngo ba valeur maman asali o asala na mboko ya ngoti asali bele ya koleka. Voilà, en tout cas, s'il vous plaît, Nako Sepelake, TV za radio T. C'est pourquoi tu es dans la régie. Tu as l'image, dans l'intégralité, dans le bateau, comprendre la quintessence de la chanson. Merci. Seigneur, j'emmène nos prières à tes pieds, parce que nous n'avons rien d'autre que toi. Que toi seul, Seigneur. Tu es notre appui, notre inspiration. Notre Dieu, notre tout, c'est toi. Et je dis merci. Pour l'amélioration des conditions sociales des Congolais en général et de la femme congolaise en particulier. Toujours à côté de femmes et de filles, afin de leur donner une opportunité de développement réel de notre pays, RDC. Miso emoni na matsoyo yeyoki epesa kalango sango ndenge moko te biso bakongolais toyokaki mpe tomoni bolamwa fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. Société dynamique où la femme sera libre, valorisée et apportera du progrès et un regard. Quelle idéologie! Fondation Denise, Yavana Congo. Ambulance Abana Congo. Mama femme sociale, maman bonheur, énergie, libérée, barre de fer, Nakaja béton, Fachi, béton, armée, solution ya Congo. Innova autour des valeurs du travail, d'éthique, patience, sucre de persévérance. Bana Congo Tolobi merci Kona lisumi ya fondation mama Denise Nyakeru Tshisekedi femme sociale Mama bonheur Énergie Libende Barre de
Kinshasa, le grand Équateur, le grand Kasaï, le grand Katanga, le grand Bandounou, province orientale, Congo central, Bisoba Seigneur, Nord Kivu, Mamaladi Nyonso, Sud Kivu, Bongo va fonctionner, Bala Maniema, Bisoba prisonnier, Bamapingaye, Bisoba nemike, Balorea Nyonso, Excellencia, Bisoba policier, Ebongo bandicapé, Bisoba étudiant, basportif nyonso, Bongo ba journaliste, Ebongo bacomédien, Bongo ba péché, bamusicien nyonso, Bisoba orphelin, Ebongo baveve, bamama maraîchere, Bisoba coopéra, Ebongo balbinose, Ebongo badocteur, Denyaki Libende, Denyaki Libende, Fondation Denise Nyakeru, Tshisekedi, Fondation Denise Nyakeru, Tshisekedi. FDNT, Fondation Denise Nyakero Tshisekedi. Merci maman. Femme partenaire, Motema Papa Fachi. De 0 à la présidence. Zamba Batela yo maman. Osimba Nzete. Pona bola mona yo. Jérès Mboui. Alliance universelle. Ingénieur Beverly Luzolo. Studio. boiti kolanda nzembo oyo en tout cas vraiment moko boiti komona yango ba message sur toujours ebele en tout cas totanga ba message après jire simbui obi na kata nzembo oyo eloko oyo tikenga makasi olobi la première dame maman Denise Nyakero Tshisekedi azali ambulance ya Congo en quoi et inspiration en quoi a commis ambulance définir biso ils profond vraiment na mokuse bon nana remarqué mingi biso ba surtout biso ba artiste hein bato bana ya na intervention na biso donc parce que ceux de Koufi au monde na même chose obsèque ba pona mbongo ba pesa ki $20,000 oh viens masumu ali azaka victime ablo momo neza yango te tango yo la la bomo neza yango te donc mingi ba ne ko aider biso ka so de Koufi ko kunda biso ya ba konzebele ba ne ko salisa mais maman tango ye à comprendre que yamba lo ba moninga malamu aza oya ka opangisa mutu pinzoli te mais moninga malamu wasala aza oya sala ke pinzoli moninga tangate to ngi loko no sala moninga ko tangisa pinzoli ne na sale boité pour aller la te maman Denise on a bien ki ambulance ba congolais à comprendre que biso ba artiste tala kandi to vivra donc toujours souffrir trop habite non faut pas prise en charge ya santé oyo sala manante preuve ande monique tant sale loko ala mokonza mo ka be fati beto a tebe gratuité pe sur la santé vous comprenez quand de lobby derrière grand homme au monique moi simo ya malonga za derrière grande dame mobile pe malonga za wana donc yo la bien ki ambulance ba congolais donc asali ke a pesi biso prise en charge la santé a to ya ngana baki na bomba te na lingi nyoso aza ambulance ba congolais président Jérès Mboui neloko kitoko pourquoi pas ça et puis pardon maman na pesa précision mon beau et puis na principe à metinde na yeko apprendre obi ke corbillard et memaka jamais bato na bomo ou soit bato ba sala accident ou corbillard et memaka bango te memaka ka bembe obi ka ambulance pe memaka jamais ba bembe et maka malade donc si on a mon toiso memana o to benga kunde bembe na corbillard et na solo na ambulance to benga to préféré dans l'ambulance donc maman Denise Nyakero Tshisekedi ambulance ba congolais
moi je aimé nabi ka tabata ba beti maboko président nanze mwana wa kolobi denachi la kisini denachi maintenant ba Fati Fati sur la nelibeza Félix Antoine Tshisekedi sikoyo denachi do Denise Nyakero Tshisekedi denachi libene kana kati wana moni moelon blo bi ba moelon boue non donc denachi libene béton Fati béton ma Denise moelon yana lo biti tano bi denachi libene do Denise Nyakero Tshisekedi libene barre de fer donc libene on a précision bien barre de fer na kati ya béton pour béton za la béton de bien Fati béton yana mosi na na kati libene azo renforcer mobali na ye donc barre de fer na kati ya béton dans la Fati béton solution Congo na radar ma siri fe na zana ko ba moto après on va voir zama sunga vina ngeza bien parce que Congo na biso to yebi. OK président Jires ndo yembi ma Denise pour ozana don ebo yemba musique yango comme na posa au sala ngo penzo continue ngo na ba façon oyo linga so pe créatif so pe profane so pe ko yemba nyonso moni ko yemba to ko yemba ko ka mama. Non bon nga ko yemba ya makila ya makila ma kutulu wala ba mo beleza te donc na yemba déjà prévenir so moni ba théâtre nga générique comme la banze mutu presque parce que on a ça en Afrique du Sud l'ingénieur on a PC moté masalangai donc enzo donc na yemba dans l'église pe na yemba donc on a parmi ba yemba église na la communauté na ngai on a PC moté papa na biso Samuel Mbete providence divine en enseignement l'éthiopie ça avant na pesa mirankiavo maloba na ko ezanga sa question te tant yemba mais vous savez Michel nous sommes comédien pour tous le belera art tant yemba on a muto yo mutu moko apesa posa oyemba oyesaki koma po oyemba abato kota penza ndenge ya bato bazebele baba masa misu bayebana na bango te ndeti oncle nanga odofula apesa ngai posa wana père nanga 8 kilo solo apesa nga ba inspiration wana mo bato bazebele ozali ndeko ya odofula wana oncle nanga wana oncle wana ndeki ya mère bana beto ba vino vendo wana pour na ba DJ fula baziste donc ngena ibana wana banoko na baleka mama ngape na la pendule man ndule man oyembela ngate non ezala na musicien na presse vino vela Christ vino nouvelle si ba oncle nanga odor la guidon ba bazaki na et pas dans la puissance et puis maintenant ba ipe na vie nouvelle to ba na ba j'ai na ilo makila et puis na komara banzembo ba biloko ebele et puis surprise monsieur zali nzembo monsieur za po après oyo nzembo monsieur na obetela mokonza mboka kandi tembi po na mama na yemele pe bongo ba valeur tout au mokonza mboka ça réalisé pendant 4 ans à sali faut kongola yebango bino osanga ko na mokonza mboka depo ba congolais tout le batel lo ba mona ni bosa nzambe e pambola bango e fonga mama et puis il y a élection oya merci en tout cas vraiment je reste mbouilé to bien na casquette mususu to yambiye parce que ba te comédie au mona awa ba électricien bazali ba électronicien ba maçon bazali ba tu ba bi misala belé bazali ba avocat bazali en dehors ya musana bango mais les autres yambi na casquette ya assez comédien peu musicien c'est pourquoi je reste mbouilé na mona kata clip na yo et loko na remarqué makasi zaki absence ya baninga na yo ya théâtre na kati pourquoi tu ko lobalika ya prise en charge de santé yo za na quantité mais baninga na na kati ya prise en charge pourquoi ça kata ba quelques autres comédiens te ba yebo yembi na bango pe ata boyembi mais ata présence de moi na clip bon merci pour la question artiste baza déjà wana ozomona na artiste tout ba yembi ba acteur na ngana ba actrice na ngai baza bana groupe na ngai ya bandeko mususu oui on a ngalo bati ya moni ngana ba jara ba tuté mona linga na lobaka na pe trop na ibi pe ko loba mais ba jara ba tubaka ko diminuer ba linga te ngai na ko loba te il y a des gens mususu ba pe na ba prise de ya ba bien ya soins ya santé on m'a bete les sona na idée mo yo kana idée ma Denise elle a fait ça ma Denise quand on yembela ki songolo tempa la tête que ma Denise solo là OK na sala on pour na solo la té parce que mbongo bimi les ba moyen bimi ils a bolingo non donc la bonne temps ni balé misato ba salinga da bongo pour éviter na réaliser o nzamba pesingai pour inspiration za kapa mutu moko donc on na luka ba problème ba chango yemsu ba mitema kilo ngana sali na on na sali et puis les qui n'ont bien OK donc est-ce que okutana ki na président Elombe pour président Elombe azali point focal ya bino ba comédien na fondation ya Denise pour réaliser clip to peut-être koluka
kozwa clip wana koke nango komema kuna na fondation. Ah ouais, donc déjà la fondation to komaki déjà ba lettres za kuna ba kiser des réceptions pe na ngo wana be sentir tout la sangwa président lomi na komela ki na tinda ki be clip amona ki habite garder contact. On a dit que azotambola kota donc on ne sait jamais. Place où ça surtout l'auto souffrir dans les amis ni. To lu kakate maman mo na pas pesa ngambongo. So ça nini? Maman mo na atindika ko to na ba chaîne musu tambola pas peut-être bomba la on t'a pas biso TV na pesi DG Bruno Mbote. Ye na pesi ata 100 francs kata na te. Alexandre na biso TV, pasteur Serge na biso TV volume. Serge na je t'aime. Alexandre na sur TV, ya ofele. Na il a peine RTG pas de biso ni mais ils ont souffert quand la promotion ba congolais faut ba yeba o mama Zali. Ba nsu ba découvrir ah bon, maman mo solution ba pesa montage te ba prise tout ça na ba serre action maman. Ils a yemo pas awala. So ya za te mona bata fondation na ni na fondation. Donc en tout cas, sur ces attaques, il y a ebeta malango, muta pas mola ya nzambe, na zela mo retour sur la dénité. Tu restes musique, tu changer le chapitre, tozonga. Mais est-ce que le coup là au salaka musique, au yembaka de l'église, est-ce que et si déjà au beta pas concert au sala album? Oh ouais, album mes amis, merci. Album mes amis, bon on a ici là na sala ba moko non peut na réaliser album mo bima bina te bima. Concert pena nous à part ba concert il y a biso église, il y a groupe na soit adoration. Il y a nga mono na sala te mais ils vont les choses tito comme va fin de l'année ou soit début à 2023 donc ma sala donc na sala réaliser. Na théâtre pamba. Non Nazali, na tous les deux Nazali. Non, non, bêta. Mais projet avec ta concert. Mais ma coquille quand biga maman des alors. Toi fan de musique non ba comité. Quand on biso théâtre, n'a pas l'église déjà donc libo de l'ensemble déjà dans les bons. Mais tout ça na ma programme moko boye groupe Alliance Nasser Anne Keps concert le 23 oyo. Va to bengi ba nzambe tout. Na biga affiche ko ya to lobela o mandambu. To kutana na 16h30 le 23 oyo. Nabi ke mbongo na okenda na ba kapela ba shaba yala on peut bien mais pour na lokumu na nzambe ba na tout ya nzambe ba linga nzambe bwa to kumisa nzambe le ona ser ya kafishwa o ba matondomi ebi ser keps atambonge pe mo pepe koya bien di matonde donc yango yo to pesa matonde na sa ser Anne Keps to zala wana 16h30 dimanche le 23 au dimanche 16h30 tolo ba matondo boyebit atambonge pe mo pepe koya elongo toko mata likolo wana za ser Keps matondo boromona donc tozala 16h30 tozala ensemble et la gratuite $10 et tu as acheté mobika moi place wana c'est moi ni manager acheté ba donc $10 $5 eza pona batu tout $10 bato balinga mo lix de roi yoana eza pe mabete pona lokumu nzambe eza ka poto zong saka mbongo na place wana bachaka mo mwinda mo groupe to zong mo mbongo na bango donc o tu bolinga nzambe $5 eza le côté na souffle de vieux nzamba peso $10 c'est rien à auto baby sakala donc to ya wana dimanche le 23 16h30 ngana ozala na biso to ozala wana. Donc, featuring Nasser Anne Keps. Ok, merci beaucoup, Président Giresse. Tout compte à Siko na maboki. Merci de comprendre, de bayoki na début na biso, tous qui na fondation au mois dernier, c'est une bokitoko, tout soutenir artistes pour ça les sous ou eleki oyo. Président Giresse, boni santé à groupe, boni musala. Ouais, groupe ça va, nous avons qui non bien. Ok. Et que de bien, Président Giresse, il y a des belles bontés à biso depuis partout. Misou bayebi bité, bisika Président Giresse abima. Mais quand on explique ça na mukuse, pour on a explication mon on bête avec bilogwa mais il explique ça dans beaucoup c'est président Giresse au Tawapi. Non tout à moi rapide par rapport si le bilan déjà trop oublié au battre sur le lobat pe musu le mususu donc là il a bandi théâtre de le baraya basalo à l'église catholique na Christ roi na Christ roi ka savo na pesi bombote na bandi la wana après maman via ko découvrir nga on est tourné côté na biso maman Queen Mada na pesi mbote maman via maman chérie ako découvrir na pala bisanga yo we ba koloba ndo lata na molongi ndeza bien bo TV salo bien akoma kokotana na banzonzi kala kotana ba poupée Barbie c'est ba sa ba Moscovitch wana ninza maosunga après na ko intégrer groupe a former ngai na umela pena on a installé moi 2 ans na longwa kikuna na ba raison e ba ndeko ka bazage ba trikela ngai na sa tableau mo farina midi mbika ba betanga bo mo mera e ko fa solo
bandeko betangeloko wana ba 2007 ba fin 2007 bantangeloko wana pendant ça tableau mo boye la midi mika Bellevue bi solo pour Bellevue peut rendre pas maman vie vous avez joué à défense à Bellevue donc na ça tableau mo fin midi mika par rapport à histoire OK bandeko mo basi ba tableau na salama bani atangelo mo na mona régime mbila ba kite longo na tika likola singa oui na suba na suma na bilamba mais c'est sérieux ils ont la réalité ça que na longo maman vie pas éviter na boya pour le maman zalaka azalaka wana na bazena ba Gabriel à l'époque Zena et puis nana Domazé bazaka na bakoze la poto que défense à Bellevue on ose la caméra là mutano filmer na Chilo kasi na Christian 12 ba bonli bazaka na ba massa mo boye ba betangi loko po bali ngai après on attend na découvrir na ba prière ka keba boye film na le lemo mangatala a na suba na suma na sala 2 mois na tambola kingo baluka boye ma vie ya quand so financer nga la principe par Vincent la chef namso ala le rater namso na souffrance na so ba problème et tina ba ozaki bakama beto ni baja juste ba mona ka venir ça na koti groupe sika ba Bellevue pour Bellevue okuta ba ma vie na koti groupe sika mère apesi une opportunité na so na zo principal ba ndeko msuba nyonga balinga balingela nga bulka ndiza la mutema mabe banda lelote ya moninga na mama théâtre na zalo kwa na zate so moninga sike matanga so moninga zo domona ba mama prière wana po moninga mama nzambe na yaka na ko ina evita na ona banda na yaka ba veiller na yaka na ngani na linga ma polémique na te na zaka na ngai do ba betangelo ko ndé sala ke na se retira sa mère aiba peut-être na lobi on la TV ngana mère to na problème te raison na ngona ngona puis na ya pa mama Marlène presque na ko sala 9h30 presque 10 ans tout ça rappelle bien na mama Marlène to na koli et si mère ngana na lo ngona sa mama nga tout ça kitoko donc ndé pe na za boui na petit tournage vendredi na tournage ya les réveils de tout ça film en tout cas même moral na maman na Marlène apôtre Jean Robert Ngondo en tout cas bambote papa Pascal. C'est bien le quoi bosongo ni malamu c'est bien vraiment. Non, ça va déjà bien là. Tolinga ne boye. Je respecte pas tolinga pe na boye tolinga ke ba soko longwe na groupe ya maman ya président na yo présidente na yo. Boza toujours à bon terme en tout cas parce que l'autre du carrément na jires mboui. Pour boza qui piquen ata o bombi yango me. Te zala kité. Papa toyebani s'il vous plaît. Bozongani mingi surtout na tango de relation mira ya kufaki nde bozali mwani na bino bozonga la tout ça là déjà côté ba bozali piqué tout ça là déjà non ezaka kemoni tanto longwa ka bandeko batika na kati ba ka mama tala lobaki basala ki boye so du émission nga na finga mama otika lo mono po bino presque bano bolongwa pa ya marele bino balole manduki muta balole manduki ya tezande bateau bazala pembe na mama surtout na ba artiste même au bana kata groupe te ba artiste musu ba se familiariser na mama Marlène balga ko pesi basanga mabe o Elisa sali ba ke mama Marlène na bactérie belé lelo mama yo comprendre ana bana ne belé ils ont acteur au président moko tout président moko ta kolo ba ana ba prise belé ko le mama Marlène maman na bisa ba belé c'est beau via hein oui maman via bato ba bisa bato ba ne belé ça vie maman via il a papé Lombe président Caleb président Bobo na président sans souci na mama ba ko ata 6 ou ba bisa belé à tout le monde va groupe salon on va bambia déjà comprendre maman ana bane belé o bana kilelo bali yanza ba elisa ba sino bana wana ba bosser yo na bano to bona to zaki pas véro faut obi véro ozana ba barter o bolongwe pa maman Marlène relation abino na bango te ngana zo ngani la wabenga nga pacificateur na sola na bien na mututu ba bane Elise Salom nguna ri jour à mariage na ngai apesa ngai moi meloko na nga kaki donc to za bien na mututu na lianza Jorvi Gabana ba tout wana bango ba bosser ba Massimo ba jita ba tout na wana bango tout le monde na ibite so ina ngolo ba mais to mona bo tournera dira que na pièce na bengi ba nyinga yo peut-être mona osala ngo sala ngo na ba lianza ba yaka ba bosser ba yaka na benga ngana benga Marlène pas tourner film zoya na zo tourner zoya retourner apo boito yo kana mais je reste mbouye et le repère ça une char de poule maintenant so zo qui na début à carrière na yo et décourager côté continuer théâtre pour tout le monde continuer toujours pour saluer groupe now non on a eu pessimiste était on a bandaki aroyo ça passion là on a lingaki yango malgré bon et décourageant les banques c'est un peu mais on a en tout cas faire un objectif là ngai na sala on a bagina longo nga kuna lokwa mama yemo waza bien bandeko bazona babula mabe na côté pas maman Marlène raison mingi zaki na pona vie de prière et puis il réveil pe na sous formation sur bien et denga en tout cas na ndé pe na bimi na apprendre belé pe na réveil apprendre belé pas ma vie et na boya ke pas mutu atuka nga zu chance ma papa ba mama mo mitea mala pinga bimi na coupe na bandi théâtre na coupe mkete na bandi cinéma na bisone to lo bana coupe mkete na bandi pas mama via likolo nga betela nga solo o jires mbuyi mamba théâtre e bena ngote Marlène bando répéter pas na bango ba
encore to banzo répéter pas na bango nde makambuka soki nde ni nango nde bazwaki ba meke pe kabo nde simi on a ce que histoire prendre un cœur histoire mama via ba no retourner siège na ma retourner dali pa biso ndi azwaki ngai bon na iba ipena te oy nango abotema na rejouer mama ba bimbanga na yo ndire so ndeni non en tout cas so lobite na lobela relation na président Malolo très bien Malolo non Malolo wala mutu na ngapena ya tongo tozarane so moninga toujours respect. OK je reste moui mon avis à biso batu ezaka na des choses surtout ebunisa makasi ya liboso musala embale mariage juste busku kutala opena bo voice mboga na yebaki avant mariage na après mariage deux personnes différentes je reste moui et le konini et salamelaki yo après mariage parce que tant qu'après mariage silence mbala moko et puis suki wana te ozaki na succès makasi mbamoko succès na mayo et ça maki ndenge ni Nollywood yes ça fait na ko bate to bo salate mo taper ça succès za nzambe so pe toi la film de to chara boy to mi ko sala so film ya danger so film pe comme ou mais la barre diffusion pe kitsa biso ya nde to za boy nga succès na mingi à part nzambe à part ba groupe na uta eza biso tv de simbanga be fulanga déjà na so Bruno na moni cordo dadi chef na so vini na maman na so secrétaire à la biwala comme kimi donc on ça dit que biso tv de simbanga hein bino posa déjà merci Basela ni on tient vous donc ma solo to base to simbanga pour ambiance donc si ko temps déjà tu as sur mon passeport te bika mo il a le sara mais après il y a et c'est que moi discipline vous avez pour ça la sport té pour ça le mon avis de l'autre disateur c'est en tout cas biso ba comédie ba ebate tous aura ba appel na ba théâtre na bino ko le appel même sous bino moko répondre na donc on a l'obiti donc ba film to sala il y a des fois monde to banando le ba vidéo ba président vidéo na PC moté ba sunga na bandeli vraiment ba makalunga papa dadi pe sonam donc au groupe même sous moto mo songo pas renforcer je reste na wayate ngana benga da artiste mo comédien a tourner na groupe na ngai artiste on a pembe boy azwa mo ngai ba niveau na ngala groupe na simba denga o ma baboya na biso TV na biso TV non lo bati Tomo mona bo wese. Parce que nous avons ça. Yo na banda liboso. Eh nga banda théâtre liboso. Oh bigi nga na va. Le combo wana c'est la. Au combo wana banda invité. C'est la combo wana et ben na lettre K J L na W na Z na A la kutu na B aujourd'hui moi na yete elle bidji. Mais ça va me donner. Na ba ba artiste comédien ko diminuer yo moni nga bato ba ko wolela so mta kufi ba chema net na ka kanda so lotala ndako ngabi o mabita mabiboni bo sunga na kate kala nga na utaki to na ba parler na ngezika na boyo ba parler zika ba passeport na ngezika nga na vana na fixi na ndo ya moi vite fait mais o sati ba bosse ka ngai artiste comédien ba après na ko décourager ko critiquer baninga o m'a mtunne ko minimiser ko en tout cas ba makalunga ba président vidéo le ba vena na Serge nzama pesa no vi mulai so na bengo na ba terminer bon ça dépend film hein film nous c'est un personnage moroté film monsieur c'est un moi comique film monsieur c'est une histoire vraie hein to ko ba no mélanger témoni na benga ba o pi ba boya mona ko diminuer pilote nzambe c'est na valeur te na kufa na po ba olela ka un spécialisé moi succès na bon talara okimingai na kimioni na bidika maliba ko ça très bon libala moniteur mudabali bon il on a auto subir moi makasi ça lenga mapasi ndai sa bactère na to ba koti na zo ba fie belé na sa bona bi elo mo na matelanga en tout cas pasteur Moïse Mbi na lingaki trop wa na jour na travail n'est pas pasteur Moïse Mbi ba critiquer ba loba toujours déterminé na c'est pas lo mo na bibino na mo na ko ba ndima betel surtout ba jeune fille botondi belé pour moni ke na no balé de so na balé bo kima mo ko Moïse pasteur Moïse Mbi ba no seka ya kali so no seka mais mukuna bala bactrice balongwana ba oba no misa ba professeur c'est que pesa bango baba ni balongwa obije ngati o enlève mais ça mi beni
Non, on a répété là où ça te quand ça mais on lève malo les batbaki là. Nalobi c'est qu'on peut ça bon espoir. Non, na ça ba on a bi na ki wana. Na nzulu kana tout là. Boyo ko so ngaite. Ne o zo masi na kana pesi mbote madame Fanny Ndaya. Obana moi si à théâtre. Mon Ndaya pesi nga valeur abino o mo ba. À théâtre. Nani? Moi si non. Puis ça va théâtre. Ayebi on kutate donc. Ayebi tate ate ninga ya église ça te. Au moins ni place to zoya ya mo place na no me pas mi batu batu. Na no me mayo malembe za. C'est que bande ko ya. Non. C'est là. C'est tout mina za wana. Bali da momo bazana ba. Bande ko mimo pena na place wana. Mira. Obi kelo kwati le troublant ai. So anga makasi. Bakter nga bele bala ba groupe bele a tout kana formateur ba zo ba. Bala ba groupe bele a biso TV. Et nga zo ya batu mais ba zo ba bon. Tango ba. Maya fait. Hein? Oh. On se marie pour la vie. On a artiste comédien, tout le monde vie mobo souper, il y a mami. Comprendre nga ina talaka ko sala groupe boye ni mo sa poto dans la boya ba sa poto pour na ko sa vie na ordre mo. OK. Le na zangi na chrétien identité. Na bala mo si na ngai to kutana mo si na to sala pas même une année à convaincre ngai. Et puis, il faut imposer il fallait par rapport à la orientation. Si vous avez un ça calcul. Au moment où tu as cadeau, au moment où tu as un président. Artiste scénario. Comme ça, je un jour en marche. Il y a une zone de que président Orbalara. Maman, il va la sentir. C'est que président c'est là qui toi quoi. Na ta normal obi de la ngai ti le lo ngone le la ngai to lingana te logo te na zo no ndeko bi msoma na ge na ebi mi ba no ta ba de 3 on a yebi ya poto ani mais o lingela nga boule est-ce que yo le ngapelo ko ko za na nga penza na ba pasi na ngani na souffra boy et comme fidèle banin talaka mais balongo batikala ba sofe baza ba tali baze belé ba welcome ba donc baze belé batikala na bango mais et puis so na question wana pour naza pa na ba bombe naza boy wa d'accord na betango te beta ba yana sata te yana c'est comment sata de you dans sata oui na beta sata s'il vous plaît na bomelo compété beta sata blo grâce bosse ko linga ba beta sata ngala beta na bomba beta blo li da bomba linga na John Tumi na place show est-ce que yo mama limbisa fina lo baraka limbisa fina lo ba ma Denise non ma Denise moi c'est na OK to resta ba mama makasi au moins tango ozozwa ozokano bala ko prometa ba ton souté yo prometa ki artiste na yo moko bakata groupe baninga na epe ba yebaki yango et puis artiste na wana pe a contribuer makasi na mambongo ya groupe et puis ça ki ke yo na artiste na comédien na wana bozaki ko beta bono beta na ye yo okamati oibise ke osala posa mbongo wana il fallait normalement que Turquie bon voilà apesa mbongo pombo na ça va jeter mbongo nzo avec mbongo wana nzo kande za mbongo eko taliba yango na mona après mariage na ko ma ba yete ah please na ba za la question wana kuna ye na groupe na ye za ka basi ya minene ba mo bazale ka tala basi materi ya minene yo na bangala ya mariage te mama zanzo tondei tokende pas problème na biso ouais non en tout cas on est à poto sika en tout cas oui que internet ezali et puis ça libala o ya liboso ya ba artiste abali sans problème ça mutaya ko pesa opposition al bakeyi avec mobile na ngai atinga na poto en tout cas libala ngai lekini propre na bali mos na motoki na ngamoko et puis même bala na ngabu batata cotisation ta kokate a pas cadeau na mwa kiti ba pesa nga et en tout cas libala ya sacré na ngai penate et na kinono bani parce que na ebimité ma makamuna lobby non yango te lokuta et puis yango pété balo et j'ai été zalit je suis na vraiment et puis yebisa yeba na groupe na ngai s'il vous plaît ma tuka émission na groupe na ngai bato o ba yedara makasi bazati le John Azali o ba tchaka ba poa leader Azali
Harvey, na pesi mbote moi c'est pas dit de na pesi mbote ba chapo en tout cas ba tika ba kashi ba za mais à capte comme ko chite man tu qui le mingi pour ko la nzembo artiste biso asali mais to ki ko le 4-5 to ko par exemple ça na ya comédie pardon pour to ko tsamampe ya comédie président pour biso programme ya groupe Rikita Kaka en tout cas ba ndeko tour ba linga ko sala théâtre ni to ba cinéma. En tout cas, tu as bien tout. Numéro Zawana, bon, on a bien papa Mira, à côté maman na bureau là-bas. Et puis ce bon qui est pas Mira, à Yamate Talara. Côté Bobeti plus 243 84 72 098 03 plus 243 84 72 098 03. En tout cas, recrutement ils continue. Ça, dans le centre de formation, bah tu faut bayaka, baye kola et ça va bien. Film Zoya, nabi qui est au sous deuxième ligne à relever la film. Zoya, ils allaient berger pétage, Zoya, berger pétage. Berger pétage. Bah, mata bakita. Bango, babi yako mata. Moto yako kota 3 pinets na berger pétage. Voilà, tu relèves la mine, bah pasteur ou bah ça là, bah posa bandim, po bazo yidi bango. Bah ça là, bah posa bah partenaire. À toi, tu décortiques, bah n'engue belé, bah pétage, ils a rat de bol. Oh n'engue papa là, so. Denis n'a pas si moté. En tout cas, inspiré, bisous tous à hypocrite. En tout cas, berger pétage, bon, nango, en tout cas, à l'habité. Inspiré, yo. Inspiré, n'a pas cassé. Denis oui, pasteur, pasteur, même sous le caméra. Denis inspiré. Inspiré, n'a pas cassé. En tout cas, bon, berger pétage, n'a pas si moté. Na église nangai communauté nanga mobimba na pesi moté na madame nangai maman na Joyce Faninda ya Kasongo tolongo la Kasongo comme ça Chiboabo donc Faninda donc yanga pena yowana Fanimera sapato nangai na bosel pété papa Kasongo famille Kasongo mapota la to ebele maman Bota Jires Moye maman Claudine Koutou grande sœur na sanga ba famille nyoso famille Chikele I want together ba fanatique na tout alliance universelle to senga même lo misa to bo perso temps misu litoi to pesa mnoka musala atoka biso toza bato te ke non to sala musala po to sala soki neni to na so ba PDT to za mama na lo bango esoka batebele on ba inangai na sali coupe ba lesbienne te ba PDT biso oza lesbienne oye bongo na motema yeso azoya oza PD oye yaka bongo na motema yeso alinga po biso to yamba tout le monde ya to ba toza ba chrétien to zo yamba tout le monde to na so groupe chrétien te mais biso les to ba chrétien. Donc rien à faire sur merci beaucoup. L'homme est pas tout là et occupé là on va faire chétani et quand tu obéis tapo dans la rare ça on a un problème parce qu'ils ont beaucoup commercial. Merci beaucoup, je dis merci monsieur Balandi Bisso en tout cas artiste et comédien artiste qui na prière da pasteur na Bisso Serge aux un projet na yo aux un projet moko lingaro ça aux un ramakoki yo comment projet wana ezala penza bien écrit na idée ya malamu oyeko déposer on na Bisso TV to na Soli TV to pasteur na Bisso Serge le ngona corbe na Bisso TV barotala barotanga soki sengi basunga yo bakosunga opportunité yango yo opportunité bato nyonso bazala entrepreneuriat on c'est très important on a une réunion on a jeudi na kuna na hôtel du Fleuve to na président Félix Oazé on a président Nyokalo on a conférence de presse nango donc on a bien faiseur des patrons pasteur Serge na ba initiative qui toko nango en tout cas I want to get that OK merci beaucoup quant à moi bye bye. En tout cas merci na bolanda ki biso na bino tokutani mbala merci ingénieur 15 Fondation Tabita Dorcas Maman Mireille Maingi a lancé appel na mutu nyonso de bonne foi. Moto nyonso oya sungaka ba ofele nzambe akota likambo na ye. Ba mama bazana fondation oyo bazana bana ebele bazana bato ebele rentrée scolaire yango oyo bana ba ofele po batanga. Yo muto lingaka ba ofele ba liambongo na yo. Ko gaspiller te. Contactez Fondation Mama Tabita Dorcas. À partir ya kubinga Maman Mireille, nde Maman Mireille moi quelque chose ake baka nde azosunga bana nyonso bazana ba balabala bazana banzela benfirmier bendikapé buna nyonso tu kaka sana ko soutenir bosa makambu nyonso yo vana na harmonie. Fondation Tabita elisuli bosora bino kosenga lisungi na 1 euro na yo na $1 na yo na 1000 francs kosunga bitike batanga bazana bonne santé bazwa eloka kolia bazwa tama ya komela bazwa telamba kolata baza na bonne éducation nzamba alobi esenga kopesa eleki esenga kozwa ntango ozokanisa babitike eza ozodefisa nzambe
La Fondation Tabitha Dorcas Espoir a le souci d'apporter le sourire à ces enfants démunis que la société a abandonnés parce que les parents ne sont pas là. Fondation Tabitha Dorcas ezosunga bofele bana bitike bafefe ezosunga bofele bana bitike bafefe Mama présidente Mireille Chubae ya Jomas Massamba merci mama oyo apesa ke pa bofele achaka nzambe musapi na lisu. DiCaprio, ça va? Oh. Benny, ouais, ça va? naye na nzilia wanaza na Saint-Thérèse bapesi nga adresse ya agence oil ya frère. Oui, allez la ville. Oui, ok la maison. Oui, ah tika. Supposons la Saint-Thérèse. Le seul, elle lui comme ça. Oui. Station Saint-Thérèse. Oui, ce commis Saint-Thérèse. La mission. Si moi n'ai exactement. Mais ça ici il y a kubunga te. Service. Ponctualité. Respect. Et puis bango. Balo la rapide. Oh, 40 jours. Mais nga kutu 45 jours il va payer ça qui wana. Et puis kokeli te mbala moko ba bengi ngai. Aza mundeni? Non. Yes, du service. Poso mwindi. Mais ma canicile Bendele. Bonjour. Papa Julien, DiCaprio, Papa Julien, DiCaprio, Omonio. Et la JB service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, moto moi de le maïle mo. Il y a Mundede. Attention ton ganayo. Mutu bolongwate, obosatonga no mobimba. Yango JB service et Zakaka wana kisasa. Teye. Oh, Angola. Brazzaville. Tozuket. Kalamingite. Mokili mobimba. Abilo. Aujourd'hui. Donc à longo di biso pili ya makambo ezaki 40 jours mais okumona contenir esali 6 mois. Papa Sile, yebisa na voisin. Oh basala bandeko na meki. Na meki la poto. Place ya série ya kota bilo. Eza pa ya José Baïla. Sibe service. Eza kubeta bango toujours. Frappe finale. Frappe finale retour. T'inquiète. Ah